namo, kurera namo. Bonjour. Bon, termine bien sur maman Eliane Nito. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na makasi bon bino ba eboza kotala ngai. Boni, bolamu kipe malamu ndelo lobaka toujours que kolala kolamka ezaka habitude te. Ko passer journée ezape habitude te. Ko bima pe ko zonga ndako ezape habitude te. Yangwana tongo soto zaka toujours reconnaissant envers Nzambe na biso parce que l'or et l'argent lui appartient. To zaka nelo ko pesa ete ye azaka na besoin de gratitude na biso. Zaka na besoin de reconnaissance na biso parce que Bible na biso soki ya bateli bisote oya kobatela akobatela kaka pamba. Merci mingi na bino surtout bolingaka maman Eliane Nitu. Bino ba disposer tant na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Eliane Nitu. Na pesi bino vraiment merci beaucoup. Merci na ba o surtout ba benga kanga auto partageaka na privé. En tout cas merci. Ba o bolingaka maman Eliane Nitu bo benga ka to partageaka na bino en privé. En tout cas na bino merci beaucoup. Merci pe na ba o ba pesa kanga ba histoire na ba ke maman Eliane solo la boina communauté na pesi bino merci. Ndeko zotala nga sozamba no aliboso kutana nga na za maman Eliane Nitu. Na saka ba émission na ngai awa na Eliane Nitu TV, na saka ba émission ebele, na saka ba émission na ngai surtout sur le mariage, préparons-nous pour le mariage. Émission préparons-nous pour le mariage zakana pour ko préparer ba na biso ba kina ndako mabala esunga pe ba oyo basi ba kote ki mabala basi ba bimi parce que même dans la Bible les autres il y a toujours la gloire de la deuxième maison. Alors on apprend tout le jour. Awa na Eliane Nitu TV tozana ba émission culinaire. Aux imposa koyokola kolamba neni basaka matembele ndeni basala ka sauce boy balamba ponu ndenge nini to bakisa toujours un plus na o déjà to si to yebi. Alors awa na Eliane Nitu TV soko tali malamu okota ba émission culinaire eza vraiment ebele. Alors na ko senga na onde ko na ngai o s'abonner parce que awa ko s'ennuyer te. Awa ko mona ba télé réalité zalaka ba vlog pe ezalaka. Alors ndeko o yo kutana ngam ko lelo na ko senga na o s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer toute notification pour que ça va notifier à chaque fois que émission asika ekokota na kati chaîne na biso. Et surtout mingi ceux qui osana posa ya kosala libala ya mwana. Osana posa kozwa traiteur ya malamu. J'ai 16 ans d'expérience, 16 ans d'existence, 16 ans de succès. Alors okomona pe na o to bingi ba mariage témoin ezali ba fête oyo ba mariage na sina sali batu mosusu. Donc yo avoya komona nga okotina na YouTube obeti traiteur la Providence Eliane Nitu alonga nzala. Oui. Traiteur la Providence Eliane Nitu alonga nzala. Alors okuta na bongo na musala ona sina sala pona bandeko mosusu to benya ba mariage témoin. Lelo makambu toko sola bandeko na ngai eza makambu moko tokoloba keza ya somo. Ya somo pourquoi? Parce que eza na mwana na biso moko ya mwasi. Mikolo uti ko leka na kanisa ta ba 3 mois ba 2 ou 3 mois passés. Na ba obotala kangai na seki émission moko na lobi ki eza na mwana moko ya mwasi abengisaki mobile na ye na Canada. Alors au bout de 2 mois mobile akimaki a changé mboka pour ba na peut se ba vanda soki na Dallas soki na Ottawa wana vraiment en tout cas na habité soki pe na Québec en tout cas na habité. Moi mais tant moi mobile ya yaki alors que mobile na Tunisie amemi na Canada. Tant mobile ya seka 2 mois mobile akimaki akendaki elikaki peka na ba réseau. Ngape na lobela ki encore moi mukie. Sikoyo bandeko. Lelo toza déjà lundi lelo. Dans le mois de décembre 2020, toza le 9 décembre 2024. Avant-hier. Moi na biso ya mwasi na kombo ya Mervin. Asalaki ba live moko ya kosakana ta saki ngo bongo na TikTok. Ba live oya salaki ya kolela ndenge nini mobali atikie na bana na zemi alobi aza zemi mapasa ndenge nini mwana oya mwasi Mervin mwana na biso oyo asali ba rituel ye moko asali kisi ye moko. Alors avant ngana kota vraiment na kati ya détail ba lobi télévision za radio te eza na masolo te ko betela bino muto lobi mama Eliane loba mais oyo za ke ye moko aleki et puis ba te belo batala nga ba bisinga maman Eliane sala na même chose sur makambo ya Mervin batindelinga pe ba video nga moko pe na vandaki na talaki.
mingi na ba question za mutu akanda kotala ngate po sepela no na ngai te. So mo koza fanatique révolté kotala ngate po sepela no na ngate. So mo koza mutu motema keto mutu motema likundu motema ngai motema bololo kotala ngate. Omona ngo siliki surtout yo na ye kuna ba fanatique révolté kotala ngai te po sepela no na ngate. Na sepeli elo mo salinga bien eza mama biso ma beninga. Maman na peso mote na Belgique comme na tangité mais na peso mote na Belgique ndeko benga kinga. Maman la biso na bisinga bi maman Eliane. Oyibi tango lo bakeso oza mutakanda kotala ngati po sepeno na ngai te. Maman ni tunde na zawa na zalaka vraiment mutu ya kanda. Mutu vraiment ya kanda. Siko tango na yoka kozo bakeso oza mutakanda kotala ngati po sepeno na ngai te. Lilo bana tellement na yoka ngo mingi e koma ko lembisa nga motema. Lilo bana tellement na yoka kango mingi e koma ko lembisa ngai motema. Et comment qu'on lembisanga mon témoin m'a dit alobi ceux qui osent mutakanda kotala ngai te. Donc fona longola kanda pona banda kotala maman Eliane. Lilobano wana maman Eliane. Okoye bate combien lilobano wana esunginga ke ceux qui osent mutakanda kotala ngai te. Lilobano esunginga na modèle moko tu n'as pas l'idée. En tout cas merci beaucoup. Alors, pour tout compte na lisolo malamu, totala na vidéo ya moi la biso oyo Mervin. Les a deux vidéos. Total la première partie, total la peine la deuxième. Total la non avant tout compte na katia développement. Moto kia muto eza makila. Neza mboko yo na sala ka domicile. Kobima tongo dekayu na makolo. Poyo kote na mboka oyo. Okoti na mboka oyo. Ezimbi te molekinzela. Les cas, mais aussi qui va séquelles. Awa place na kangiyo. Ngana na pouvoir à vie non ba loba maloba muto na pouvoir. Na onion sur la sali pona yo. Na monde oyo na gagné té parce que dans Canada et en France té. Mais ba esprit matala biso. Nzambe na likolo na batu na se batala biso. Mutoki nanga oyo. Oh my God. Mutoki nanga oyo. Ona simbi ya mulangi. Ya mulangi. Na yo kobota na uti la zemi musika na Tunisie na ina na Canada oza kitoko to leki mibalo baze na Tunisie te mais je le fais par amour et par compassion. Okomi na Canada esimbite omoni godo. Ok, na makila nanga, na mutu na yo. Ce que je fais pour toi, même ta maman, même tes enfants, même tes frères, même baninga, ozolo balelo. Baoke ko sala ngopo na yote. Mais une pauvre fille comme Mervin, je gagne pas des millions. Je sors comme tout le monde le matin, le soir, pour na kieko luka mbongo. Nasa malili, nasa neige, sans voiture, na bana, na zemi, poyoya. Alors,
Lobangai, Mervin, na linga bonheur noté. Na condition awa, na mulangyoyo. Na otiko pambate. Ba pima. Kaka nde pime swaka. Na mokili oyo. Kaka ndo suivi nanga. On a pensi yo vie. Les gens en assurance maladie. Les gens partout. Ba on respecte yo. Pima onde swaka. Yani vino mobimba. Ozala kimiate. Vino mobimba. Ozala kimiate. Natiki on a 4 piments. Après qu'il en a soyi. Après qu'il en a soyi. Kaka ndeka de no ezaliani ngamu na tena vina yo katena oyo na zyango na kangiyo na pouvoir na bengisa ko na mboko boyo bomanga te tamba lo bandoki abomi yo belela na kangiyo akadena oyo oyebi kitambala rouge na noir on a che na kotisi na kati awa ya mulangi naziba maki yani maki yangoyo na pesi na kati oyebi signification ya maki na cheli yango nazwi de maki na cheli na kati Wani za bongo bonganga mwana wasala bonganga na cheli maki na kati yani nazwi makasu bakoko na osala hobo ebisa kinga tu efuta maawa loba nazala na eloko te na mwa mobali oyo na cheli makasu na kati yani Gillette na cheli Gillette na kati na cheli Gillette na kati Voilà, bandeko, on a rolanda histoire ya moi na biso na kombo ya Mervin. Moi no ya lobi ke na âge ya 22 ans. Alingana kina mobile ne on a kombo ya LB, mo zobenge liani bon. Basi on a bon na kombo ya LB. Lelo lobi ka na 28 ans. Abi azo charge ya mobile depuis ya na âge ya 22 ans. Na âge ya 22 ans ya kota kana Canada, mobile ya zake jeune homme na yeba nakane na kati ya Congo na mboka na biso ya Congo tango balingana ki na ye mwasi ya ki poto mais avant ye mwasi ya poto mobala zaka soki na Russie
bilo mo abonaki na Russie mais lokwa Russie talaka Russie azongaka Congo tango azonga Congo azoluka ningi ni vraiment na bapoto oya solo ningi tolobaka bapoto ya malunga neti bapoto toza ba France ba Londres ba Canada voilà bapoto ya solo. Alors mono ya mwasi loko balingana kana mobali oyo a partir ya mboka Congo tango akomi na Canada bayokani ke alongola mobali na Congo amema ye na Canada kolongola ke na Congo acheke na tindika kena na Tunisie mobali azalaki na Tunisie avandaki na Tunisie. Alors ye mwasi azalaki na Canada ninga azalaki na Canada a travaillé fort jour et nuit azo travailler pour alongola mobali na Tunisie amema ye na Canada lokola za canadienne amonaki po makambo ekene na facilité akendaki bongo na Tunisie kotala mobali tango akomi kuna akamati akumbi mokumba azwi zemi to pe grossesse tango azwi zemi wana bien suka awa kaka te il faut to balana po ba pesa o ba papier na facilité. Alors moi ya mwasi a informé papa te maman te famille te mutu moko te lokola azaki amoureuse bake basali na kasi po mona za photo na bango mariage basali mariage na bango mibale pour permettre que mobali azwa mikanda akoka ko rejoindre wapi na Canada et salami kaninge pe makanesi na elisalaki basali mariage non seulement basali mariage akumbi zemi azaki na zemi tango bapesi mobali au livret de famille ya mariage ndenge basalaki après afutelaki billet mobali yaki na Canada mais na beti yango mukuse mais mobali aumelaki quand même na Tunisie skazalaki aumelaki kuna mwasa bande ko sala azo s'occuper na ye azo futela enda kwa bande ko vanda azo latisa ye pe azo lesa ye donc ndenge zalaki mobali azo mwasa en charge ya bango zaki tout le contraire mwasi nde azo ki mobali en charge à 100%. Azwa ki mobali en charge afutele ndako asomele bilamba alesa ye asalela ye nyonso tia kepe ko bala ye ndenge mobali balaka mwasi ndenge Mervin akendeki ko bala mobali na ye na wapi na Tunisie ndebo akende ko bala mobali abali akumbi na zemi azongi na Canada aboti mwana tango aboti mwana komaki na mama ke ba pesa mobali mukanda po alanda mwasi na ye vike mwasi za canadien alanda mwasi na Canada tango mobali azu mukanda aye na Canada bavanda ka 2 mois et simbaki nango te mobali asimizela saki nini akendaki. Alors jeune fille qui sur le réseau aye kolobangi botala ngai passe na moni na bengisi mobali akomi mobali akiminga mobali aki kokende mobali akendaki asisantaki na hebite soki ndenge nini mobali ayaki suko zonga azongelie na kozonga na wana aza susu na zemi mo alobi ke aza na zemi ya 4 mois ndenge alobi mais eloko oyo salami boye pona jeune femme oyo jeune fille oyo aya ko sala makambo bomoni ya koloka oyo c'est parce que mobali a tellement ke ko funda na social ke a matretaka bana po ba botola ye bana lokola mobali asala kindengwana yangwana ya tali pasi oyo nyoso amoni abondeli mobali bazala bavanda mobali alobi yo lisusu te na kovanda na yo lisusu te par rapport à comportement na yo nangezo simba te ya tela bien bon après tant d'années on a auto vandi na longolo na Tunisie na pesi mukanda na futelo bina sokipa na yo ya kopesa nga merci ba pesa na mbwa et si la boyete pona ngeko leka boyete il faut futa motoki nanga yango ozo kazo ba ke makila nanga azana makila nanga na maboko makila wana aza kolbeza motoki na ye alobi na se ya neige na bimaka na tongo na ke koluka mbongo na kenda na kokende koluka ezalaki pona ba besoin na ngai te ndenge nazaki boye na lata lokwa ba jeune fille te ba jeune fille balinga molato ba jeune fille balinga balata ba mona ba onde balati alobi nazaki lokola ba jeune fille te ke na lata eki na lata kamabe kaka pona kangisa mbongo po yolia malamu na kangisa mbongo na bengisa yo na Canada. Alors ekoki ko sila boete yango moni ki ponga pena nyokola moto yo il faut na lokaye moi si alobi ki aza musakata awa tanga aza ko sala bondoki wana beleli ba koko na ye abi ba koko ye yo aza ko tambola na makila na ngai na ye ko tikela bino ye akamati mulangi na mulangi wana azu foto ya mobali
alingi photo ya mobali na kitendi ya rouge na kitendi ya noir atie na kati ya molangi azwi to akrashela yango abwakeli yango soyi akamati makasu atie na kati akamati ba Juliette atie na kati akamati mafuta mbila atie na kati azwi sukali atie azwi mungwa atie na kati ya molangi wana akangi molangi wana alobi siko akende kobwaka kende parce que alobi motema na eza ya kozoka ndenge mobali azokisi motema mobali oyo akoki komona bolamu ata mokolo moko te il faut souffrir po aza kotambola na makila na ye motoki na ye nde esali ke ye akoma na Canada motoki abanda koma na 4h du matin yango esali ke ye lelo akoma na mukanda oyo eza kopermettre ye ke akende musala sala za mbongo oyo permettre ye ke azali na assurance maladie oyo permettre ke azala boy alors asangisi ba pasi wana nyoso tout abi esuka boy to kotikala ko mona bolamu te abi na kosala ngona nkuku te na kosala ngona miso ya bato parce que tango mobali azaka nanu na Tunisie na banda ko tutela bato tolo ke mobali aza na Tunisie na sali effort na bengisi mobali aye bato bamoni ke mobali aye lokola esimbi te lokola mobali ya boyi ngai atiki ngai na bana atiki ngai na zemi en tout cas makila nanga motoki nanga koki kokende boye te akotikala komona bolamu te ata na betele makolo na toilette ya komona ngo te il faut na sala na miso ya bato alors après avoir kotie na molangi botala epai wapi akendeki kotika molangi oyo totala epai wapi akende kotia molangi botala naza na nini te Tokomi 2000 personnes, 23K likes, c'est bon. Et à ma blague, bandeko. Naza lumière, malheureusement. Mais quand même, bozo monanga. Je pense que bon mon âge. Toza mon lili déjà. Il est donc à 16h. Mais toi mon lili. Toi mon lili, bon monanga quand même, hein. Oui, nana maille, hein. Nana maille. Histoire on a bêti avant la kata la bokaye bato ba koseka nga boseka natulaki d'accord natulaki mais et un sacrifice je ne suis pas quelqu'un à suivre yango na bisabino bola nangate po bokolela bokoni okoma nasaki mona moke je pouvais refaire ma vie mais kokaka souci à mutu kozana mutu jusqu'à ce que olinga otiki la pasité mutaketi kobeta tatouage ya kombo na yo bandeko bofinga nga nani ngo koyeba mobali abeti tatouage ya kombo na yo na mwana oyo ayete ke akotika nga na 2 mois kotika nga na boyi te po ya malongo eza te mais pourquoi kosunga nga na bana te pourquoi kotikela nga banyongo pourquoi kolinga obebisa vie na ngai pourtant nalinga na obebisa vie noti na jeune âge oyo nazalaki nango alors aujourd'hui j'ai tout perdu c'est pas grave bafokoni bakomelinga merveille zela na tokota ok bafokoni bosilalinga so bokoti nangi nasala action et puis nakende mbala moko s'il vous plaît bosilalinga so bokoti nasala action bosilalinga so bokoti. D'accord, pas de problème. Je suis dans Nzambe Rosala. Je suis dans Nzambe Alikolo. Bisope dans ma belé, il faut tout salaka. Et surtout ceux qui ont un problème té, mutalukio mabe, mutasalio mabe, ah bon c'est là indaka kashu, et indaka kashu, ozarapi, biso dans Afrique to ba bantu. Bili mama iba existaka. Bili mama i bazalaka. Bili mama i bazali. O ba otala biso. O ba sala nyonso. Lelo na perdre. Bo sekinga. Na fongoli bino histoire nanga. O akoseka nga. O sela nga live. Lelo tozo enterrer histoire pour de bon. Na koyaka souté. Ata bo fini nga après. Bo sekinga après. Je t'obligé. Ya aussi la bino. Live wana. Po esunga bino. Beaucoup ya na erreur nga na koite.
Leo na vivre na pasi na bana. Na sengi bino pe mbongo te. O bongo koma. Mervi na osala bongo. Poto non gelé hein. Ma boko gelé na bosani kan. Mais Merli azani correct. Poto sungaye. Non. Ba sunganga. Ba sunganga. Je vais me relever. Nazemi. Atalité. Comment ça va passer? Nazemi oyo. C'est pas bon. On est filé ça ma bouteille oyo. Pesanga. Attends, je vais essayer de... Tu as peur, hein? Oui. Tu veux pas tomber, je suis avec toi. Essaie de te mettre là. Je vais voir si on te voit. Tiens-toi là. Juste là, oui. Non, ne descends pas. Juste là, c'est correct. Ouais. C'est bon, ça, tu te vois. Ok, tu vas me filmer, ok? Et tu parles pas. D'accord? Allez, touche. Ah, touche pas ça comme ça. Touche comme ça, mon bébé. Toi, juste touche comme ça, ok? Ok, comme ça? Ouais. On me voit? Tu parles pas, ok? Je me vois. On te voit? Oui, pas moi. Tu as tourné la caméra, toi. Touche pas, ok? Toi, ne dis rien dans la vidéo, d'accord? Merci. Tu touches juste. N'appuie pas l'écran, ok? Ok. Beautiful. Billy Mamai! Bakoko! Billy Mamai! Bozolanda nga, bozoyoka nga. Naeli bino mutu. Naeli bino mutu. O aza makila na nga. Nasali nyonso o bosengaka. Nasali yango. Yeyo aza na kati. Naeli bino mutu. On me voit? Oui. D'accord. Naeli bino mutu yeyo. Mutu yeyo. Comme on est Julien Yani Maguma. Azana makila nanga. Azana makila bana nanga. Yeyo naeli bino ye. Nasali nyonso. Bozoyo kanga. Likolo ezomona. Mabele ezomona. Pasi mwa mobali asalinga. Pasi o anyokolinga. Alors lo na ekotikela bino mutu. Bakoko nanga. Maman. Bandeko nanga nyonso. On va regarder comme ça. S'il y a quelque chose. Ok. Touche bien. Touche bien, ok? On va finir. Yo. Naeli bino ye. Nache 3 pima na kati. Kaka nde pime swaka. Devi na efe mobimba. Ezala bonheur te. Kaka nde gilet esaka pasi. Devi na mobimba. Ezala na pasi. Kaka nde soki mungwa. Ezala biloko olia te. Biloko esilaka gu. Devi na mobimba. Ezala na gu te. Yangoyo. Nasali sacrifice pendant 1 mois. Nalobaki on a oka koloba. Lo na che live. Popes bakundaka mutu fo bat ba assistaka. Billy Mamai yeyo. Naeli bino ye. Tu me suis pas, tu restes là, ok? Ok. Naeli bino ye, Billy Mamai. Naeli bino ye. Oza mutu na bino yeyo. Eko tika Eko tikele bino. Merci. Yani. Okende. Billy Mamai bazwa yo. Natikeli bino mutu na bino. Ye wana. On s'en charge na ye. Merci beaucoup. Au revoir. Non, je vais jamais te la vie. Au revoir. Voilà bandeko. Nakanisi bomoni bino moko na misu na bino. Oyo mwana mwasi asali. Azu molangi, azu photo ya mobali. Biloko nyonso to atina kati alobi ba koko na sali kaka ndenge bosenga kingai. Likolo ezomona mabele eza komona. Na eli bino mutu
mutu na bino bosenga kinga yeyo atelemi na mai soki na fleuve alobi bilima ya mai botelema boya kozwa mutu na bino yeyo na ekotikela bino ye bilima ya mai botelema boya kozwa mutu na bino yeyo na ekotikela bino akamati mulangi ba abwaki na kati ya ebale bandeko. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bandeko. Balobi, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Moi, na saki. Asaki. Asuki siwanate. Photo ya mutu. Ache na kati ya mulaki. Ache pilipi. Ache nyo senenge bomoni. Abwaki na mai. Abili kole zomona mabele zomona. Suki na sali eboye. Ezapo na atika la komona bolamu te. Azotambola na makila na nga. Azotambola na motoki na nga. Atika la komona bolamu te. Abwaki na mai bale. Na kati ya mai bale. Misu na bino. Emoni. Alobi boye. Place bakundaka motu. Il faut batu bazala. Elle n'a que 28 ans. Abi place bakundaka mutu mutu ye mokote. Il faut batu bazala. Yango na sali yango na miss na bino mokili. Bozala ba témoin likolo ezo mona mabele ezo mona bino ba ebozo talanga boza ba témoin botala ndenge na kunie ndenge na bwaki wapi na kati ya mai. Ah bandeko. Sikoyo yo muto zo talanga. Oloba ki mwana mwasi oyo asali mabe selon yo okoloba bongo yope mutu zotalanga okoloba mwana mwasi oyo asali malamu selon mutu na mutu aza na opinion na ye kasi nga pona silisa na koloba ke kanda ya mwasi ezalaka mabe makasi nakokende kopesa conseil na bana mibali bande kwa mibali soko yebi koza kolinga mwasi na bosolo te olingo soutire loko moko pa ya mwasi wana apotika ye salakeba omoni nde makambo komo okende mikolo oyo parce que eza na bana mibali pe bele baza o penza ke famille penza papa yebi mama yebi ke non mwasi ona lingi te na lingi nde mbongo na ye eza lokola bato baza bato mikanda ke ona ovanda na ete so na zuka mukanda na kimi na ki to mona ngo tout le temps omona mwasi azolela na bingisaki ye na pesi mukanda. Et là, comment il faut te bezalaka que Nzambe atinda Adam na kati ya mokili po asalisa Eve. Mais et puis c'était que Eve passa so Adam na asalisa Adam. Mais ce qui totali yango na Bible, Nzamba alobaki na Adam, okolia na pasi ya motoki na yo. Ndeboye Bible zoloba na biso. Elobi ke Adam okolia lokolo désobéir, okolia na pasi ya motoki na yo. Balobi lisusu ke Adam aza wana po asalisa Eve. Bae kolakela mwasi ke mwasi yo okobota na pasi. Ya mona aza na pasi mususu azo na facilité azo bota. Mususu po bota mona après 10 ans, 20 ans, 30 ans parce que la Bible paie. Maman Sarah a omelaka poisa nini po bota et pour douleur. Zemie bananan 10 cm, 9 cm, 8, 6, 7. Ti mwana botama tala pasi ezalaka okotamwa na genou penza pasi wana komika ozolela mai misi ezobimate e ana pasi musu na table à travail azobimisa mwana na nzoto na sima na ye pa azobimisa biloko akolia toliaka oyo ke na toilette na liboso azobimisa mwana na sima azobimisa toilette pona pasi elekaka makasi. Alors bandeko mibali kanda ya mwasi ezalaka eloko akosakana nango te. Kanda ya mwasi oyo esali mwana mwasi maloba azoka pasi alobi otiki ngai na bana otiki ngai na zemi otiki ngai na banyongo po adefelaki mutu aso ya $50,000 mobali abaki na kotambola na bametro tenga foka ya voiture adefo mutu ya $50,000 po mobali atambolaka nango nyonso na ntango akanisi yango na mutu abite yo okosufri. Bwebi pourquoi asali makambo oyo c'est clair et net parce que azako réclamer mbongo na yabi mutoki na ngai motoki na nga
Malédiction sans cause n'a pas de fait. Malédiction avec cause de zakana effet, c'est dans la Bible. Ceux qui ne comprennent pas les poto na ndenge na ye, moi si na ndenge na ye bakutani et que bakabwani, moi la moi ça cause na pouvoir te ya ko sala makambo ya sali. Bana mibali bo keba. Kolinga moi si pona profiter. Ce ko so lingi mutu pona profit après azama be, abeta kabana, asala kaboy. Ezeki oza bolingote, ozaki na posa nano ozo oyo zeki na ngona posa parce que tant ndeko a mobali ya uti Tunisie, a komi Canada sali kaka 2 mois. Bakabwani na mwasi. Donc ezaki déjà a préparé ki na mutu. Alobi bien, babanaki ko boya na baozonga na baoboya na bazozonga na. Baboya na ki mobali ki ko sala tatouage ya kombo ya mwasi na ya kombo ya mwana oyo mwasi abota avant que bazala bango mibali yango alobi nene akoki koyeba. Mobali azui ya tatoué na loboko na ye kombo ya yo na ya mwana oyo aza ya yete. Est-ce que koyeba peut-être que mobali oyo azui na ndenge ya aventure? Bobi kengana kina ba émission mlayi te. Donc, bino moko na sengi na bino bokende na ba commentaire. Mutu na mutu aloba makanisi na ye, me ngai pona conseil. Soki oza na mwana mobali, aza na Afrique, ona selata kop, aya zota mukanda, bolingo profit, il faut kotika yango bomoni banzela to komo kokende. Oyo ya lakisi bongo ba oba lakisaka te ezalaka ndenge nini. Ya lakisi to moni bongo ba oba lakisaka te bandeko. Ezalaka ndenge nini. Kolinga te ozala esclave ya mutu na vie. Kolinga te ozala esclave. Botinenga ba video. Eza na video mususu oyo ya nyongo. Mutu adefa ki mbongo ya bato, zimbongo ya bato. Kolo mbongo alobi, ye lokola nga na defisa ye aza esclave na nga ya vie. Kolinga te ozala esclave ya mutu. Bocha ba commentaire tozozonga to kosolola makambo ya nyongo, makambo ya kodefa ba mbongo ya bato ya onde tozozongela pona sikoyo bino moko bomoni boya na ba commentaire mutu na mutu ba oyo ya koki koloba kaka ndenge bomesana koloba boya na ba commentaire. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu amubariki. Tatanza mkalu sakumuna Nzamba nous benchane bana betu bons. Bonne journée tozo zonga pona to ko solo la makambo. Ndenge nini mutu so bazana nyongo akomaka esclave ya mutu oyo a déficier. À tout à l'heure.